Soki 2016 ezalaki ane ya mbutu 2017 eza année ya identification. 2018 ezalaki kanga Moïse. 2019 année ya réclamation. Ba politicien ba réclamer ni. Nous avons gagné, je suis le président élu. Monsieur Fayoulou a eu l'occasion de démontrer qu'il avait raison. Il n'a pas réussi à le faire. Ba député ba réclamer pour nani ngala pasi ngala kimobola. Zongi sanye loko tata oyibe loko nanga. Zongi sango Kande Mati. Omoni président Luamba nanga tokufa na bango côté population ba mama ba kolela baba ndunda to sala ko bokola bana na biso siko to fifa wapi kilomba tima ko kanti ba yambule bilanga to disile batekolo kisekeri aya ye moko wa atadila biso makambo babotolo biso bilanga baba minganda kunanga wana notolala na libanda na bana bankoko nanga iwana tala nano age to komi nako kende lisusu wapi Félix Babalobaki. Peuple congolais a réclamé. Ba travailler bazona na libanda lokola ba makaku, c'est intolérable monsieur, intolérable. Nous sommes où? On est où? C'est dur, c'est grave, intolérable. Président Félix, tolinga changement oye. Suko makambo o talonga boy. Année ya réclamation. Bande ko ba kolela. Ba chinois, ba libanais, bazonyo ko la biso bana Félix. Balé biso pendant 11 ans. Sous-traitance et coup photoboy sous-traitance. Félix Tshisekedi avec beaucoup d'honneur. Que demain ces gens-là quittent. Tosali 12 ans d'esclavagisme dans Mboka Oyo. Salaire et à Malungé Zate transport à l'opération 1000 francs. Tovotaki papa Chichi. Papa Chichi wana akali samada papa ne adobaki. Prière na biso Congo ya bankoko etikala moto.
balandi ya tokomi wapi ozomona bongo toza bongo na biro ya tokomi wapi ozomona ambiance oyo eza lelo awa bandeko ya biso bawewa oyo basaka na veni commerce na ville baye kokutana mwana mboka mwana mokolo pango ndeko Eliezer bolonga bokebi nyonso nini baye kosala awa ekoleka mpe ndenge nini réclamation ya bango to doléance na bango eza nini bolanda bien na bokebi nyonso toza baresponsable toza na basi toza na bana mosala oyo ya moto tokomi kosala yango oyo ya Kinshasa tozosala yango mpo na esengo te tozosala yango mpo na pasi oyo biso toza nango na mboka oyo toza na misala kosala te bana bazotanga tozofutela bandako ya bato tozosala yango mpo na pasi oyo biso toza na misala ba age na biso tokokumba moto te tokombeka te kokumba moto me tokomi kokumba moto mpo na pasi biso bato moto tobundi bitumba makasi na mboka oyo mpo na pouvoir oyo toza nango lelo tobundi bitumba makasi ya moto na mboka oyo me lelo tozoyoka te mibeko ekoma obima na constitution ya mboka mibeko wana eza te totikana komona yango te ata place moko te leta avote mibeko ya kokanga moto na ville ya Kinshasa na minute oyo toza na motu moko azokende koyokanaka na général Kasongo moto oyo ziko oyo avandi na nini na victoire moto avote ye aza te totikana koyeba place bavote ziko te ziko aza moto ape perde lelo bakomokanga biso moto ya munani na kati ya ville biso oyo na age na biso toza bakuluna te toza bamiyibi te tokomokoma epage général Kasongo bazotie biso bamachete na loketo na kingo tobotala mosala général Kasongo azosala yango bato ya moto bazosenga 200 000 fois epage général Kasongo 200 000 wana ezokote na kote ya nani na gouvernement nini oyo bazokotisa 200 000 ok ngai nana na esengo mingi ndenge namoni honorable Eliezer Tambo azongi na mboka en bonne et due forme parce que yazali eli na biso ya lokunga biso awa na lokunga nde tofotaki le député le mieux payé le mieux élu le meilleur député de tous les députés alors oyebi ndenge tosololaki na yo olobaki okolobela biso peuple kino na suka ndeko mwana mboka Eliezer Tambo honorable monsieur Ngobila gouverneur ya ville ya Kinshasa na monsieur ancien bourgmestre ya commune ya Gombe doli makambo bazotrakase biso na Gombe impossible pota eza na mobesu bazokisa biso uta na periode ya kanyama kotobola bamoto kotuba bandeli bamoto ebunga kokanga eske mpo na Gombe ezala propre esengeli bamoto elonga na Gombe nes Gombe ekomi propre doli makambo atiki komi na Gombe na salite tala na maison communale ya Gombe salite baka niveau salite basolanie partout tala na hôtel de ville salite est-ce que salite wana moto nde moto atie yango bato pousse bazotambola pourquoi kotrakase biso bazolinga babebisa réputation ya chef de l'état epa la population balinga population ayi na chef de l'état makambo oyo ancien régime bandosala biso ya kotrakase biso yango nde ezocontinue soki esengeli mpona kosomba mikanda il faut nous dire que non owa latakas somba plaque na yo zala na permis de conduire on va le faire mais commencer à tracasser les gens comme ça ezalaka bongo te ngai naza na regret makasi nakomona biloko Gentini Ngobila asali na province azalaki na oyo ye azosala o eza regrettable voilà je suis responsable naza na mwasi naza na bana na ndako il faut batanga il faut balia lelo azoboya moto ekota na ville biso so tozonga tobanda koyiba mosala oyo ezosunga biso na kovivre tozoyiba te pusu kutu ya matiti pusu ya salite pusu ezokatisa boulevard baza à l'aise mpona nini biso kotrakase biso tozosenga toye epai ya moto tovote na lukunga toyebi ke moto azalaka na base oyo etinda alobela bango toye epai député na biso alobela biso antuka eloko tosepeli nango te propreté na centre ville eza kaka kobengana na moto te akende nanu zandu asilisa salite atika biso ndenge mosala nanu eye te tosala nanu moto voilà sepeli lokola honorable oyo alobelaka biso oyo aza mwana kolo lupango
ayaki déjà bitumba oyo honorable ayebi yango banda kala kokanga moto ebandi lelo te kokanga moto ebanda kala epuis na ndenge bakangaka moto bapreuve pene yake bakanga moto esala mosala te ezalaka te bakozwa un individu bapesi arme batie na moto liboso voilà bato ya moto wa bacriminel pendant que bamotocyclistes sont des responsables ils sont en train de répondre aux besoins de toute leur famille balindeko na bango batangisa bango classe so batuni babaye bacomprendre ke bamotocycliste wana bataka na baproblème te po baza babon paye par rapport à mosala basalaka lelo toye kosenga na hiérarchie na biso ya RDC po ete bapesa bamotocycliste valeur batika kodénigre biso batika kozwa biso neti bato moko boye bazanga ntina toye koluka considération toza en place po tosorganiser dans toutes les communes de Kinshasa. Nous sommes prêts pour nous organiser et mieux nous gérer. Nous voulons vraiment gérer très bien les motocyclistes dans cette ville. Mais 200 000 je compte na compte à Nini. Je compte à compte à trésor public. 200 000 je compte à Nani. Et puis, je vais au bureau. Au lieu de la ville, on va la poche. Après, un colonel, un poste, un bureau climatisé. Mais pour atteindre la couette, on va la moto. Tout ça, les nuits. Donc, tout ça, c'est là. On va le bison, par le moment de Bézère, à la bureau de Kaboua, le bison. Merci Mkonzi Papa Nozer. Tosepeli ndenge bapoto omani na nzoto na la moko ba motar na bulaka na mwasi na ba mibale na futela ndako mais lelo na yeko se retrouver na rien baboto nga moto komi ko yele ba ngala bango de ba pusinga ina ozo ka ba blessure o moni wa melo nango moto na ngape bakena moto na ngate lelo nde na fani na zo chômer moto bakena mpe na yebi te ndo mwana tika libongo ta ba yesinga te ye balinga na moto ba yeko zonga nde to yeko sakuma na ala yo. D'abord nazopesa bino merci na valeur oyo bopesaka biso boye te lelo soki tokomi badepute eza grâce na bino boye te liboso tozalaki basimple journaliste lelo tokomi badepute boye te epuis badepute yango bazalaka ebele soki boyaki mpa na biso c'est parce que boyebi valeur na biso boye te nayoki makambo bolobi oyo ya bamoto bazali kobotola bino ok we bazokanga bazobotola boye te ngai nakosenga bino boye liboso ezalaki kaka tololi boye na televizio esili sikoyo na kalite bino bopesa biso ya kidepute eloko tokosala en dehors ya koloba boye il faut tokende kokutana na ba oyo bazopesa bato ordre ozokanga yango nakosenga bino boye lundi ngai nazomema bino ti epa gouverneur nalingi nayoka na monoko na ye ayebisa biso nini azoluka na bamotar
parce que même kombo wana bazobenga bawewa c'est un dénigrement boye te eza na mutu moko te bapesi mosala mutu aboyi kosala mosala akende kobata na moto nanu bapesi bato misala te namoni bakanga bashaere moyen te namoni bapresentaki soki vont bien lelo bato ya bamoto bazosunga bazokanga bango yango nazali koyebisa bino boye lundi tozokutana ngai nakomeka kobenga gouverneur ayamba te biso tozokenda bino kuna aexplike biso likambo ezali nini comme ça toyeba ya mibale balakisa nanu biso kesi ya 200 000 wana basi oyoka na malamu epuis tomona bakitanse yango bapesaka bato wana bafutaka mbongo wana parce que boyokanga biso jamais tokobunda ke changement ekota tozonga na makambo oyo tozalaki kovivre ozokanga malamu soki tobundaki lelo soki balobi voilà bino botika bamoto mosala yango oyo wana ezali kambo mosusu opesi mutu mosala te bato baza baresponsable ifo bafutela bandako rentre scolaire yango oyo bon ifo kaka bana ya groupe ya bato moko boye batangaka bamosusu batangaka te estce eza malamu yango nalobi boye lundi tozokutana na 10h30 awa tokokamata nzela ti epa gouverneur tokende ayebisa biso qu'est-ce qui se passe biso mpe toyoka toyebisa biso oyo tozomona toyokani malamu parce que awa na embouteillage eza na Kisasa nayebi te soki eza raison nini ce qui m'étonne c'est quoi eza soki doni makambo akosala makambo wana parce que azalaki na mutu ya Gombe awa est-ce que akosalela biso nanu bilan ya ndenge atiki komi nango donc je pense que c'est ça lundi na 10h30 tokutani awa tokamati nzela tokei ayebisa biso en face eza mobeko nini mpona nini epuis tokoluka toyeba mbongo yango bafutisaka bino estce bapesaka bakitanse ekotaka na kesi ya nani ezala lokola kopa baki te oyokinga malamu excusez nalina tuna boye honorable mpona bato oyo bakangi bango lobi moko aza marie na debana mosusu azaka azokopere kaka azoluka bakangi bango moto ya sika bamoto na bango nyonso eza na ipe crime kolonel ayaki na gare centrale lobi azoloba boye biso tokorespecte kaka maloba oyo kabila atya biso na arme makambo ya president na bino wana toyebi yango te tokokanga bino tina suka boza baetikete c'est-à-dire eloko ezawa eza likambo ya tribalisme kolonel wana alaki na gip na gare centrale omona ekimi aza wana nga moko bakanginga bapolisier bazotunanga oza ekolo nini policier azotunanga oza ekolo nini nalobi na mutetela odiki soki ozala muluba lelo olingaki omona pesa mbongo nakamati 30 000 na pesa wana memblingi batiki moto naza na bapreve preve nange eza nini bokende bapolisier bakengelaka bamagazin nani ya kiros nanga mwana bapepe wana bango nde babikisaki nga c'était samedi napesi mbongo nanga nde batiki moto donc eloko ekoma koleka na mbongo ezaka tribalisme mutu nyonso azokumba moto azaka moluba mutu nyonso azokumba moto azaka combattant mutu nyonso azokumba moto abanda kobundisa bango na ntango ya kala mais tozosenga eloko moko biso toza bakongole honorable ozomona tonyokani boye mpona kovote honorable ozomona na se ya mbula tozokende kovote tovotaki ye mpo akimaka bambangu na ute toza na posake abimisa solution kasi oyo bato baza na boloko kuna baza na basi baza na bana asala nanu eloko moko ya moke babima nanu mpona
mokolo lelo lendi wana eza mokolo mosusu bao bakangami kuna solution ezwama merci tipe ezokota na ville bazokanga bamotocycliste bakangaki bango lobi na bamoto na bango bakei na bamoto kuna batie bango na kasho général Kafongo alatisi bango bamachete na kingu apresente ke bamotocycliste bacriminele bango yeyo akotinda bango na nini te akotinda bango na parke bamagistrat basambisa bango batinda bango na prison bato wana baza 4 toyebi entre autres Doris bazaka na ville na Gombe Buta Etienne bokomelanga bakombo ya baoyo bakangi baoyo boyebi parce que il ne faut pas nakende kokota koluka kodéfendre peut-être babandi parce que babandi mpe bazali ok il ne faut pas tokende kodéfendre babandi baoyo boyebi ke baza bandeko na bino boyebi bango bien bosalelinga liste je vais m'impliquer pour que libérer bango parce que baza na raison ya kokanga innocent te mais boyelanga te liste ya batu oyo eza na bacriminel nalobi boye bakokanga batu dans la foulée eke batu misusu bino boyebi bango te ngai nake kuna batala boye baza bacriminel ekobima bien te exemple moko nazopesa bino eza nini bakangaki bato moko na ketch awa ngai nazomona na station namoni kaka bazobongana bato wana bazwa plaque d'immatriculation bomoni bakoma de boye bango bazwa nani col ya noir bakomisa yango 8 bazwa enleve bato bomoni ke soki nake kodéfendre bato ya modele wana eza mabeti parce que eza mpo na sécurité ya biso nini yango nalobi baoyo boyebi baoyo bosalaka na bango bokomelanga liste bolobi ke baza 4 bosala liste ya bato 4 wana moi je vais m'impliquer na kokende bisika bazali bakobimisa bango toyokani bana biso basome soki tokomi na décembre ndenge moko c'est-à-dire ondire biso tokomafuta bapolisier parceke mbongo wana badesami baosenga biso ekomi ata na trésor public te ekendaka wapi ekomi na mposa ya mutu mbongo eza ya mboka soki eza kitance basalaka biso kitance bakangi ofuti mbongo na banke bapesi moto biso tokomi na pasi chaque année pourquoi toa bacongolais oyo mboka na biso tokende wapi toyiba tokoma bakunu na biso ok tozosala ndenge wana opération ya liboso opération ya liboso bokoyelanga liste ya bato mine wana bolobi bakangi oyo bino boyebi bokoma bakombo na bango le nom complet uke toyebake boyebi bango oyelanga lelo parce que il faut que je m'implique batika bango ya mibale lundi na 10h30 lundi na 10h30 tokutana awa nga ntango nazo awa toza heure nini 13h6 minutes heure oyo peut-être comme chef de l'état azokoma na première ya alors esala tout pour que tokende na bino tokutana na gouverneur comme ça tosolola na ye to mettre fin na makambo toyokani biso sikoyo totikali bamumbu na bango awa tobundela bango bitumba bango balia biso tobanda kofutela na bana bango baklasse topesaka mokonzi ya mboka merci ndeko mpona parole tobundela ye transport ezalaka limité te transport moto akotaka bisika nyonso oyo alinga kokota te moto ekokota biso tovotaki bango mpona population tovotaki bango mpona misala oyo ya bana kotikaka se bato te lelo ekomi tokota na tele te po bana kobula na cité eske mosala oyo bango bazosala wana nde yango bango bakoyelaki bango mpo banda komonisa bato mpasi gouverneur na biso bato bavotaki ezaka babiso oyo tovotaki bango mpona population mpona mpasi esila na kati ya mboka
bazokontinue kobengana bato na banzela bazokontinue kokanga kosala batracasserie kobotela bato bamoto na nzela. soki 2016 ezalaki ane ya mbutu nazomona te 2017 eza année ya identification. 2018 ezalaki kanga Moïse. 2019 année ya réclamation. Bapoliticien ba réclamer nini? Nous avons gagné. Je suis le président élu. Monsieur Fayoulou a eu l'occasion de démontrer qu'il avait raison. Il n'a pas réussi à le faire. Ba député ba réclamer pour la nini ngala pasi ngala kimobola. Zongi sanye loko tata oyibe loko nanga. Zongi sango Kande Mati. Omoni président Luamba nanga tokufa na bango côté population ba mama bakolela babandunda tozosala kotobokola bana na biso siko tokofiva wapi kilomba tima kokansi bayambule bilanga twadisile batekolo kisekeri aya ye moko wa atadila biso makambo babotulu biso bilanga babominga ndako nanga wana nozolala na libanda na bana bankoko nanga wana tala nano age tokomi nakokende lisusu wapi Félix Abalobaki peuple congolais a réclamé. Ba travailler bazona na libanda lokola ba makaku, c'est intolérable monsieur, intolérable. Nous sommes où? On est où? C'est dur, c'est grave, intolérable. Président Félix, tolinga changement oye. Suko makambo o talonga boy. Année ya réclamation. Bande ko bakolela. Ba chinois, ba libanais, bazonyo ko la biso bana Félix. Balia biso pendant 11 ans sous-traitance et coup photoboy sous-traitance. Félix Tshisekedi avec beaucoup d'honneur. Que demain ces gens-là quittent. Tosali 12 ans d'esclavagisme dans Mboka Oyo. Salaire et amalunga ezate transport alors que 1000 francs. To votaki Papa Chichi wana akalisa mado papa ne alobaki. Prière na biso Congo ya bankoko etikala moto.